Bobenga WhatsApp, Facebook, bobeta kala juste comme les Bonjour, bonsoir, balandi émission Nabiso Kinvre Top News. Lelo toyambeli bino maman. Maman atozaki ni l'autre fois, lelo toyambeli susu toromeka kosolela concernant ba mariage. Concernant cause ya ba divorce ezo le kata ba mariage, ba jeune fille bazo koka susu kofana na libala te, ba divorce eza trop. Alors toyambi maman na biso, o toyambaki l'autre fois maman Denise. Toro discuter nae ameka kopesa biso toli concernant makam oyo. Bonsoir maman Denise. Bonsoir Naomi. Oui, merci beaucoup maman Denise. Bonne santé. Ah, santé zamalam nangoli ensemble. D'accord, merci maman. C'est un mingi koyamba yo lelo na plateau na biso. Oye darabiso trop na ba conseil na yo na makambo olobe darabiso en tout cas et sur biso makasi surtout biso ba jeune fille o toza nango vraiment besoin. Maman, okoki koyesa biso mikolo yo ba fille bazo me asusu na libala te. Ils ont problème moko comme penaka moko comme général en tout cas ils ont sous cas particulier et comme général ba jeune fille bazo me asusu na libala te. Maman, défaut ni ils ont trouvé na ba jeune fille oyo ils ont permettre pe ba divorce ils ont à la makasi. Défaut les amis quatre na ba jeune fille na biso zanine. Pour Bible, subson à Colossiens 17 à 25, que la femme doit être soumise à son mari. Nous avons toujours le bien lelo. Femme soumise à son mari. Mais lelo toujours mon na ba jeune fille baza na soumission te envers ba mari na bango. Yango nezo ça la cause mingi ya divorce kat na mabal. Voilà, boyoki maman na biso lobi keza suite il y a soumission manque il y a soumission ils a quatre ya jeune fille. Mais maman, yo oza quand même une expérience na quatre ya mariage. Yebisa biso. Est-ce que soumission yango il faut ezala ndenge nini? Po mutu fille mususu soko tunya binga la soumise na mbali nanga. Mais suntali sa biso soumission ngo eza na bandenge nini? Oh moi si faut la soumise envers son mari. Moi, si pas à la soumise na mobile nae, moi ça na senge ko salandeni. Et senge tout d'abord moi si alinga mobile nae. Bolingo nde ezala kati na foyer. Po tozomona soki bolingo ezali maturité ezalaka. Soki bolingo ezali affection ezalaka. Mais soki bolingo ezate biloko wana ezozanga nde zomona ke moi si moya se soumettre ezate. Po ezana basi mususu alingi mobile suite ya incohérence moko na famille na bango amoni mobali abimeli ye mobali wana aza na mbongo nasala nini na lingaye mais or ezaki vraiment bolingo te tellement libala wana eza basé na bolingo te nde komona ntango ko bénéficier azui oyo akendeki kozwe pa mobali akosala nini akodivorce na ye po libala wana ezaki basé na amour te. Voilà, boyoki maman na biso lobi la seule chose kokoki ko permettre libala ezala ya komela eza bolingo. Mais maman, ba couple mususu eza bolingo eza nango. Mobali alingi mwasi pa lingi mobali na ye. Mais ko boyokani ezozala te. Mais attend tout le temps maman. Yebisa biso un peu. Eloko nini clé. Oh, clé oyo koki ko permettre efandisa bolingo pour un temps. Pendant ba longues années, toka ba couple, c'est ça dit 30 ans de mariage, 32 ans de mariage, maman. Clé wanisa nini? Ah, clé wanisa patience. Lelo nazo ipso ke moi na ngai na ominde ozomona na ba couple, ba réalité eza ebele. Sko ba réalité wana eza ko se faire que moi si azanae la patience te ou bien pe mobali aza la patience te. C'est-à-dire quoi? Okomona kati na libala, moi si azolinga asegalé na mobali. Au moins pe mobali mususu azolinga ete mwasi azala neti eloko tozo neti pa bandeko na biso baluba ba considérer ka penza mwasi te ba omona mwasi neti eloko tango suko mwasi atangi
pona tangu na biso penza basi batangaki mingi te basi bakomaki na niveau oyo ya mibali penza te basi bazalaki déconsidéré mais lelo oyo basi batangi basi bayebi réalité ya vie mosa kolinga te ke mobali amatela ye akoselimite kaka na soumission akoselimite mpe mobali asala nini alinga ye mais lelo infidélité ekoti mpe mingi na couple omona mwasi aza infidèle mobali aza infidèle l'un de l'autre ceux qui moko a découvrir eloko wana bakosenga nini divorce po eza même biblique ke okoboya mwasi na yo suite à l'infidélité mwasi oyo azosala amoni baavantage ya mosala amoni baavantage bisiko azokende amoni ke na ndako na ye azoganye moke akosala nini akoyiba mpo nini mpo akokisa baposa na ye mpe baposa libota na ye ozomona lelo biso toboti bana biso ya basi ntango bana biso bazokende toyebisaka mwana afungola miso oke wana mpo osunga libota na yo ntango mwana mpe akei mposa nde kozala nini asunga libota na ye na koluka nini azwa oyo ezali ebele mpo atala baboti na ye ntango mobali akoremake ke mwasi na nga aza na infidélité peut-être na mbongo ya libala peut-être na azwi salaire na ye akomi kosala baje ya cash ekopermettre kaka ke mobali asala nini abaye boyoki mama na biso ndenge alobi eloko oyo ezopermettre bamabala ya kala bande koumela ezalaki patience asengi na basi bazala na patience basi bazala na amour mama namoni makambo lobi eza parmi bafruit oyo nzambe asengaki eza na Pierre et na Colossiens bafruit l'amour supporte tout l'amour est patient. Non, on est on a dit. Toujours le banaka de la soumission. Bon, maman. D'accord. Eza ba fruit, eza amour, l'amour est passion, l'amour supporte tout. Eza biblique, makam oyo, maman ou tikolo yebisa biso awa. Alors maman, yebisa biso. Bon, eza iloko oyo, ezoko sale mais eza vraiment réel. Basi na biso mingi ya poto, surtout ya poto. Bazo linga, moi soza marié, mais azo bima, libanda, et en plus azo bima na ba comédien. Et comme pena, eza kamoro comme pena fréquent. Moi si na poto, azo bima na comédien, mon akin, azuiti, amemie poto. Maman yebisa biso. Pour na yozo concevoir makamwana ndenge. En tout cas, on eza pas mingi kat na couple. Vie ya mariage esengi biso bongote. Pour atama tout ça, moi la limbaka libala moi sito sambeto libala mbeto wana libala ko suyi yaronte mais soki basi bakomi ko sala bongo eza nini tozomona makambo lo bamaki na tango suka nde tozomona yango mais conseil nga nazopesa yo mwasi ya libala soko moni ko koki na yo susu kovana na libala te mieux vaut au divorcer que au suyi mbeto ya libala po ata na Deutéronome totanga ezolakisa ke mboka na biso ezokoma na pasi bien monde entier totia kaka mboka na biso te monde entier et comme na ba difficulté po nini okei okoucher na mobile mususu ozongi na libabe wana na ndaku na yo olali susu na mobile na yo eza mabe ozomona eza mabe penza makasi eza kitoko te bandeko balandi boyoki maman na biso ndenge alobi mwasi ya libala aza na droit ya kolinga mobali mususu libanda te eza mabe ezoko suye oyo ezali li na yo ezoko suye ndaku na yo maman yebisa biso mukie na vie actuelle ndenge outaki koloba ke mwasi soki azosala ezopesa ye bazel ya kolinga kosegale na mobali na ye mwasi soki azosala nde ezopesa ye tetutesi wana ya kozala soumise te. Alors maman wana elingi koloba ete mwasi ebongi kosala te mwasi soki ozala na ndako ya libala et permettre yo osala te mpo oluka ozala no même niveau mobali na yo te mpo oluka okoze divorce na kati ya libala na yo maman te. Il faut mwasi asala na conjoncture actuelle esengeli mwasi aluka mobali mpe asala nini aluka mais esengeli mwasi azala na esprit aza na saint esprit tozoloba nyonso to ezobazeka sur le saint esprit na mariage soki molimo na nzambe eza te mariage wana eza na subasima te eza na subasima moko ata ya mokie te mpo na nini tozomona baincohérence comme même na bali conjugale
mobali mususu azovana na mwasi na ye azosanti mwasi na ye aza kitoko te aza gute nde bamibali balobaka il faut ça nini atricher ntango ake atricher oyo basali banda mpe bazotiatia mwa biloko na bazotia mpona koatture toujours mobali akoma vers ye soki mwasi aza na molimo mosantu ata mobali na yo akei akushe na mwasi mosusu ata mwasi wana atiaki bitiatia epano ekosimba te mpona nini yo ozobondela nzambe akodefendre yo akolinga biloko wana basali ezwa mobali na yo te. Boyoki bamwana biso ndenge alobi bajeune fille mikolo bakomi na bichacha misusu bazotiela mibali soki mpe bakamango basala rondeni biso na bino toyebi te me baoyo bayebi bajeune fille mama asengi botika makambo wana eza bien te. Maman voilà maman eza esengo mingi koyamba yo lelo na plateau na biso. L'autre fois olobaki toujours au revenu toujours likolo concernant Saint-Esprit. Maman mwana mwasi oyo ayebi nzambe te oyo azolanda biso en ce moment yebisa biso eloko nini ekoki koapproche ye na Saint-Esprit fanda kati na ye po afandisa libala na ye malamu ayeba kozana libala na ye. Maman espie bisa omoni bible yebisi biso ke Jésus-Christ akutanaki na femme samaritaine ayaki kotoka mai. Jésus-Christ basoloni après avoir kosolola na femme samaritaine ayebaki ke l'heure est venue où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Donc erotokomi maman jeune fille ozanu jeune fille Luka Nzambe azala maître ya vie na yo. Nzambe wana kopesa yo mobali oyo ezali posa na yo po Nzambe jamais akoki kopesa yo mobali oyo olingi te. Soko olingi mobali wana te Nzambe akopesa te. Siko eloko nini tozo remarke eza mabe makasi kati na mariage bana basi mpe bayebi kosukola te bana basi baza mpe soin te bana basi mpe baza kosala makambo ezosepesa mibali te. Okomona mwana mwasi aza na langage moko kitoko te liboso ya mobali na ye. Mwana mwasi aza na tendresse te. Mwana mwasi azokushe na mobali mapeka solo njoto solo suki solo siko mobali mpe ntango azomona bongo ake kote mosusu azozala lese siko ntango mwasi na nga navanda mpo na bana ntango ye mwasi mpe akoremarke ke navandeli mpo na bana tika nasala nini tokabwana na biso badefo ezouta mpe mpa na bana na biso ya basi baza propre te surtout ya bino ya poto omona malili natia kaka poudre onasala kaka boye mais eza bongo te. Mwasi fo koyeba kosukola nzoto na yo. Mwasi fo koyeba koarranger lit conjugal. Mwasi fo koyeba kozana ba parole moko ya tendresse. Oyo kosala te ata mobali no abimaki tango azongi alobi te nakele pa mwasi nanga azalaka bien wana mobali na yo akokotisa wana centre ya décision. Voilà maman alobi mobali na yo akokotisa yo na kati ya centre ya décision. Eza aussi très profond. Donc moi si okomi na centre ya décision ya mobile na yo. Maman, comment faire pour na kozala na centre ya décision ya mobile na yo? Mobile avanda boy akanisaka yo. Mobile avanda boy akomisa yo la plus importante dans sa vie maman. Eloko nini mo clé kaka ezani maman. Ezani moi so ayebi ko solola dialogue maman. Donc moi so ayebi ko solola ayebi ko tia mobile na ya l'aise mobile na ko tia na centre de décision moi so azaka lokoso te azaka motema duku te moi si akimia mobile na ya ko tia na centre de décision po ayebi ke moi si na ngata na lobi problème nini et pas na ye koleka moi si na ngata na sali nini moi so abomba ka secret ya mobile na ye moi so apanzaka secret te ezate likamo mobile obimisi opandi te. Moi si wana mobile na kokotisa na centre ya décision yeba ko bomba secret ya mobile na yo secret ya ndaku na yo yeba yango zala mwasi ya kimia nzamba kosalela yo. Boyoki bandeko landi na biso ndenge maman auti koloba maman question ya suka avant to kabwana olobi moi si faut azala kimia moi si faut aiba kozala tendre moi si faut aiba kosolola surtout ça le dialogue des permettre que moi si yakoma na centre ya décision et mobile na ye maman liloba ya suka na yo eza nini pona makamyo soto tiko solola.
liloba na ngai suka kaka po tan tozoyela ntango eza internet botalaka kaka me mbala nsima tokosolola nalakisa bino ndenge nini mwasi asukolaka, ndenge nini mwasi avandaka atandaka mbetu, ndenge nini mwasi ayambaka mobali na kotalisa bino yango. Eza experience nga mama na bino nasali pendant 25 ans na ndako ya libala. Tovandi tozalaki kimia. Tozalaki kimia po ete mobali azalaki kozala na kimia ata asali ndenge nini me pa na nga azali kokuta kimia, azali komona moya ya kotika nga eza te. Mbala nsima soki nzambe abateli biso na kotalisa bino lolenge nini mwasi esengeli asukola mai na ye na nzoto na ye ya mwasi, ndenge nini mobali mwasi akoki koembrase mobali na ye, wana mpe eza baproblème moko eza très nécessaire kati na couple. Voilà maman, merci maman. Balandi émission na biso bandeko balandi émission biso bakozala posa contact na yo oko passer numéro na yo à contact une fois so bazana posa ya ko joindre yo babenga yo pona koluka kosoa na yo en privé. En tout cas numéro nangeza 0983 44 99 Mama Denise. Oyo nyonso tu mama ya Nzambe malamu ya Zolanda mate pa apôtre omba seko oyo Nzambe malamu azaki interprète na eba mama na ngai Nzambe malamu ya poto numéro nangeza 0983 44 99 oyo azana posa to solola na ye masolo oyo etali bo mama toko solola Nzambe. Voilà, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Aujourd'hui, on a réussi pour vous, moi, ensemble avec mon équipe technique, on a réussi pour vous, maman Denise, Ameki Kosolo, Labino, maman, en bref, Ameki Kosolo, moi, concernant la divorce, maman, surtout. Voilà, merci d'être toujours là pour nous, d'être présent pour nous. Sans oublier, Y'a Passi, moi, si Mora bien, vrai chéri, Mora depuis Londres. Je salue maman, maman, Nyo, Soyanzame Malamu. La pesi bino bambote mama Vicky moi si kitoko moi si ya papa Pedro Mokonzi ya Bibiche maman na béni. Je vous salue, je fais de coucou, bisous, à la prochaine. On se revoit pour un nouveau numéro. Bisous, bye.